Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bina nyusu tuba bolinga mama Eliane. Tunapesi bino ba mbote, ba ebwe ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bilo bandeko nanga. Est-ce que bon malam bon dimanche à tout le monde? Est-ce que bon malam? Wabino mama Eliane ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela qui mie ezali. Alors faites-moi savoir si vous allez bien. Ma famille du cœur. Na bien bino ma famille du cœur parce que vous êtes ma deuxième famille. Na pesi bino ba mbote belé. J'espère que vous avez malam. Wabino mama Eliane tout ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawa azako batela biso en tout cas. Ça va. Naye tosola mwa moke tokoumela te tokosolaka mwa moke kaka tokoumela na biso te mwa miniti moke kaka nakobana na kopesa merci mingi na bino surtout obolinga mama Eliane tout merci mingi na bino surtout obo disposition na bino pona kota mama Eliane to pona koyoka mama Eliane to baki allo bonjour bana bobenga ba mama bobenga ba papa émission na bino ya boye bandi na sipelaka mingi koyeba ke ba ebanga bazama la merci mingi na bino nyonso tout obo disposition na bino pona kota la mama Eliane to pe pona koyoka mama Eliane merci pour la retour surtout na zwaka merci na ba oba benga kangai merci na ba oba komela kangai merci na ba oba taranga moi conseil mais na ba mingi mingi soza mutakanda kotala ngate po okosepela nao na ngate surtout soza fanatique qui révolté kotala ngate soko za fanatique révolté kotala ngate po okosepela nao na ngate soko za mutakanda kotala ngate po okosepela nao na ngate ngana la ngamu tesengo distributeur de l'argent eloko tosoa lelo eza boye bandeko nanga nakanisi mokwana nalobaki mwa moke nazaki na kati ya événement naza kosala mariage na sololi na bino mwa moke mpona kotalisa na bandeko oyo soki moto ya invité oyo na fête ndenge mingi na biso toza na respect te atuka kolimbisa eza peut-être yesu bolimbisa ngai bolimbisa oui allô oui ma belle ça va. Non, prêtre, non, ça va pas de massage dedans. Ok. Si, je comprends. Yeah, je comprends. Bon, comment retour au temps, monsieur Kobanga na au théâtre. Ok, d'accord. D'accord. Il n'y a pas de souci. Non, je comprends. Pas de souci, à tout à l'heure. Bisous. D'accord. Bon, comprendre, nous avons bima. Nous avons rendez-vous. Nous avons rendez-vous. Bon comprendre ngai vous eza nango émission teke na vandaki na kiti bo comprendre ça chaud eza teke na vandaki na kiti eza likambo chaud yango ezaka nango boye soki soko mesana kotala ngai oyebaki mama Eliane to ba émission ezaka boye mama Eliane to sola boye soki omesana te soko s'abonner na Eliane to TV okomesa maleme koyebaki chaque personne a sa façon de faire ses émissions na banda koloba boye soki ndeko asali fête moninga za na fête a invité yo. Cela veut dire qu'à considérer kayo pe alinga kayo yango abengisi na fête na ye. Ce qui monta bengisi na fête na ye, cela veut dire que à considérer kayo te. Mais eloko moko oka toza ko déplorer kaka ba comportement na biso batamangala, okomona ndeko abengisi na fête, babi fête banda 22h, okomona invité aux na 2h du matin. Na fête à moninga. Invité aux à 3h du matin, au moins peut tout ça kiloter, et à 3h du matin, alors tu ne peux. Blanc relié Sili, mais à 3h du matin, alors tu ne peux. Blanc relié Sili, au PC Ozaki, bon comme de les athées, et bon il aura beau les athées, mais à 3h du matin. Il y a un autre koloba toza ko beta moi moi baba tozo beta moi so tozo tirer moi sonnette d'alarme pour tout ça nini to meka ko changer ba comportement des amala monter et puis ça va passer na moto à sali fête et puis ça va passer na moto à inviter pour ceux qui m'ont invité à considérer moto cause na vie na 10 000 personnes alors ça la fête qu'à 100 personnes à compter sur les 100 personnes cela veut dire que vous êtes très considéré et pas ina yango à sali na personne invitation c'est comme maman na likambo za boy. Il y a il faut que vous respecter heure ceux qui vont inviter quelque part ben inviter on a fête surtout dans un mariage attendez quel que soit événement nous sommes pas inviter il faut que y ait respecter heure c'est très important tout ça quand même na mboka mundele il faut s'intégrer pour que nous sommes pas baguette ou que nous sommes pas dans la classe mais même quand on fête il faut s'intégrer c'est très important de deux et ça passe et ça mawa komona kendeko
moninga invité yo na fête na ye ekomi na moment ya cadeau balobi te ke soki fête moi cadeau na bopesaka osali nini ekozongisa badépense oyo moto asali. Non, ce n'est pas ça, ekozongisa badépense te. Mais moi un petit rien wana esalaka bien. Nayoki mpasi nayoki mawa nayoki vraiment ngabi bato mokili toza ndenge nini elekeli nga lokola nasalaki mwa extra mission na mokene nalobelaki sur les cadeaux ke bato apesa bacado te. Eza na ndeko moko abalaki abengi nga po ayebisa ngai mama elia nitu nazwi 15 enveloppe ya vide moko batia papier toilette. Faut le faire, hein. Abi maman nitu nazwi 15 enveloppe ya vide, 15 enveloppe ya vide moko balingi papier toilette bien batia na kati ya enveloppe. Tango ezalaka boya kopesa bacado tala bateli batelemaka bango cadeau. Moi par exemple tatelemi mutate po bamona kala te Gucci ate bamona lati Versace ate bamona po asali coiffure moko mulaye mateki tikoto yo atelemi po batala lati soki Ferrandis ate kapo batu bamona kaka ke muto atelemaki. OK na ko telema na muto atelemi eloko moko na kati ya enveloppe ezate bandeko motema ndenge nini oyo ozokende na fête ya mutu ochile papier toilette na kati ya enveloppe. Mama na benga bisina mama Elia nitu makambo lobaki me ko ozaki na kati ya musala okendeki likolo kota vraiment na moi profondeur nga na bali mama Eliane nazwi 15 enveloppes à vide. Parmi les 15 enveloppes à vide moko eza na papier toilette mosusu ezaka na carte d'invitation bazongisaka mosusu eza kutu na carte ya ba carte postale abi mosusu eka na carte postale nini soyez béni soyez heureux matin le côté na carte. Mais okomona moto kwa na fête nengo na parmi bato bayaka na fête bongo bakwa kotuna komela nini o champagne bayelo par exemple Saint Nicolas ote na komela moite oza ko exiger na fête ya bato bayelo Jack Daniel ote na komela Chivas oza ko exiger masanga oyo yo lingi na fête wana eloko yo lingi komela oza ko exiger ba pesa o yango. Mais oye na eloko te oye maboko pamba eza malamu te, ce n'est pas bien. Exigence le bingaye. Exigence le bingaye. Ok pe côté kolia. Le ko les a biffé. Ceux qui basali biffé. Batoué bakate ke o les a biffé. Ceux qui kolia brochette. Ceux qui kolia makaya. Bouto kolia agneau. Okozo biloko nyonso. Mona na biloko nyonso zuwana. Oleta musoka eloko moko temi bale. Nyonso tikali. Otie na kati ya poubelle. Ozu biloko mais oliete. Otie na poubelle. Bande koto changer za malamu te. Ce n'est pas bien. Eza bizaleli moko ya malamu te, eza bizaleli mabe, eza bizaleli ya malamu te bandeko na ngai. Soko ke na fête ba servir yo whisky. Mais mela whisky ba servir yo maman. Papa mela whisky ba pesi yo. Soki ba pesi champagne. Ndeko mona na champagne wana okote, moite eza te nga na komela moite. Mais onanda konota moyambaka bato. O servaka bango eloko oyo ba kucho nango bato balia yango baliaka yango pesa saka nini bamelaka neti nga naza invité epai na okende na mema bouteille nanga na okende pamba te est-ce que na okende là où je suis invité naki na bo pamba te bon mon téléphone est sonné wana le croisé bisanga ke mama enga na kwa moi elbo bon mon na osaka na okata epo akeli solo mulai te pour naza so na bino no pena ke bo pamba te nga pe na bouteille nanga champagne yango. Non que na bouteille nanga naki mabo pamba ta parce que est-ce que ba invité biso na yebi ke tokolia ya komela pe ezali mais geste d'amour yango zo memisanga bouteille oyo ya champagne bouteille nanga ya champagne nazokende nango tozokende na ndako ya ndeko invité biso. Mais le coup de quoi invité biso na yebi ke tokolia tokomela la moindre chose nazo bouteille na champagne nazo kende nango tant ba fongola porte ngingo tant nazo kota na sani ni nazo bouteille champagne yo na pesi la moindre chose. Ceux qui baninga ba invité zo kende pa moninga zo ata mo bouteille moko ya nini ata bouteille ya vin mema eza bizali o to koti na poto bizali oyo mundele ala kisibiso yango wana tolingi bizali ya malamu te tolingi kaka ya mabe. Non bandeko botika ba exigence na ba fête ya bato ote champagne ebet sa mutunga wa mela nga ote boye nga kombo boy ete ona mela nga ote boye nga boy bozo bateke bozo sala mabe
ce n'est pas bien bandeko. Et madame Mouta, le colon nango 5 euros en enveloppe. On met champagne, la fête à battre 2 bouteilles. Tu peux ta bouteille moko au lieu. Mais tu peux s'enveloppe à vide. Yo moko na motema. Ce n'est pas bien bandeko. Eza malamu te bandeko na ngai yango bandeko yebisa bino tomeka changer. Mais monsieur bolinga te bino bolinga sika fertilité ezali esika mafinga ezali soki bazofinga ko to bosepeli mais soki tozopesa moi éducation civique autre bando kozwa na classe on a bino bolinga yango te wana bino bolingi tosalaka boye mpona kosala nini to changer bizaleli na biso bandeko eza bien te eza malamu te bandeko to changer moi bizaleli to changer bizaleli na biso bandeko na ngai yoka ndeki na yebisa bino ba plainte yebe mkontra ba bato babengi ebele bobi mo dans l'événementiel nga mosala nga par exemple ba mariage eza mosala ya ba fête mani to mo ete boko epe na fête moninga bobolie boke botongi bo bandisi ko tonga bo bandisi ko critiquer bo bandisi ko critiquer fête ya mutu mo ete bakote ki reter mo ete bo moneki la mama mariée bo mama mariée on nga la teke on dit écoute mutu abali cité bitonga tonga bitonga tonga ba congolais mo ete on nga la teke mama mariée da la teke mabe mo kwa il peut mutu abali si mona lati mabe bo yo bo moneki mo ete mo ete maman, bon, on a 5 champagne, et beaucoup de temps on a 5 whisky. Bah, parce que whisky, bah, on va whisky, bah, leader one. Maman, ce qu'on va qui n'a pas ça fait des faciatiques, on l'a mis ça dans whisky, ma belle maman. Mais là, on va payer parce que you peux nous donner, oui, qu'on a 5 euros. Et puis, à part 5 euros, enveloppe, nous t'avons sous-pesé dans vide, tout changer, vous allez ma belle, ce n'est pas bien. Les âmes à l'âme, tout changer. Tant que nous avons fait la moindre chose, au moins minimum. 50 euros. 50 euros minimum. Nga la moni, ba maître de cérémonie, il faut pas changer. Ba maître de cérémonie, il faut pas nous ça la boy. Ceux qui battent besoin na ba enveloppe, on les a idée. Mon tu penses à une enveloppe, par exemple, tu as pensé quoi? Moi, par exemple, tu as pensé à Zodenda, avec une autre tant que ça Zodenda, na enveloppe comme ça, vous fumez pas. Allez, boche na kati ya iyo. Bofungoli boche ko fungoleza bien. Il faut ba mettre des cérémonies base système ya ko bana ko fungola ba enveloppe et ko éviter biso makambo ya bato bachira bato ba papier toilette, bachira bato ba bloc comme la monter, ko zonga sa carte à vide, ko une enveloppe à vide, ce ko monte enveloppe à vide, ozana cadeau ko pesa mutu te, malamu vanda ko télématé. Hôtel makate po to mona kake hôtel maki apanga pe na ake bazana bitina ke po pamba te yanga yango ake po pamba te yango yo na oke no so ba inviter ngai ngape mutate ya téléphone ya vidéo bo bosani ngata bo mona ngape tant plan na oke na ko to mona pe na mona na ngai yango ma opesa voilà pona le to sikwa na sima zana kende waza mata koyoka ayoka na basosa mutakanda kotanga te po sepa na ngate waza mata koyoka ayoki. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna. Nzambe adibeshe na bana betu bonso. Boka mataba besi. Boka mataba bisous. Boka matanyos. I love you. Je vous aime beaucoup. Bon dimanche. Bonne journée. Bye bye.